docteur Ahmed a traité présentement plus de 45 maladies. Plus de 45 maladies où le docteur Ahmed a traité. Et maladies où on a traité azospermie, oligospermie, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, frigidité, stérilité, infection blénorragie, staphylocoque, sous-dépice, gonogoxie, donc hémorroïdes internes, externes. Dans d'autres traités, problème, il y a myome, kyste, fibrome, kyste ovarienne. Dans d'autres traités, problème, il y a règles douloureuses. Règles irrégulières, aux hommes, on est sous règles, to règles na yo ezobima ebele, tantôt ezobima ka muki ezokata. Donc docteur Ahmed azo traité yango, nazo traité ba maladie, lokola ba tension, ba hypertension artérienne, nazo traité ba diabète, kyste, ba nyokakao pona bandeko bazana ba problème ba nyokakao ozo concevoir te complication ezoya, et nazo traité ba cancer. Donc ozana cancer à l'utérus, cancer ya sein. Donc cancer nyon sozanango toza na ba produit ozo soignango. Tozo traité ba problème ya bandeko bazana ba problème ya ba varicocèle. Ozana problème à varicocèle, ba problème ya hernie discale, hernie lombaire. Toza wana na ba produit oza très efficace pour nango. Ya wika ezali kisi ya spermatozoïde. De quoi ozana problème ya oligospermie, azospermie, akomi na problème éjaculation précoce pona ko botisa spermatozoïde na ekoma ebele ezonga na qualité normale. Donc to sala kango ya liquide yango yo, donc to sali ya liquide boye to ya poussette to sali yango eza awa mélange na ba biloko ebele oyo to tie na kati po ekoma ya liquide boye. Acacia oyo ezali acacia hypertension artérienne. Bandeko bazana ba problème ya hypertension, tension na evanda normalité pona ba hypotension yango yo. Bandeko oyo bazolanda oyo ezali pona hypotension, bandeko tension ekitaka bango. Aqua oyo ezali kisi oyo tozo traité lango problème ya carie dentaire. Bandeko bazana ba problème ya carie dentaire evune vimbiye esali keno vimbiye bandiko bimisa munoko solo akomi na problème ya mauvaise haleine. Acacia oyo force ezali pona bandeko ya basi. Eza pona bandeko basi. Bandeko oyo bazali na ba problème ya conception. Asa na problème ya conception, azo concevoir te na acacia force oyo eza ya mibali. Oza bandeko mibali o bazana problème ya impuissance sexuelle. Je suis un prophète nazawana pona ko escoquer batimbongo te nazana pona ko réparer ba nzoto oyo eza déjà na ba problème. Voilà, nous sommes déjà avec le docteur Ahmed tozani awa to solo la ebele parce que à son rabiso plus na ba différentes maladies na biso na bokoko et puis azali mosakoli na nkolo prophète toyebi ke ebele ya bayeba ko sala misala oyo bazali bato oyo bayebi nzambe te mais ye néanmoins azali na nzambe likolo ya musala na ye. Alors tosula na ye to ba maladie ni azo sunga vraiment et surtout que bato bokoninga boko découvrir biso ensemble biso na bino totala nini oyo docteur azo sunga biso na ba maladie na biso ozana hémorroïde, ozana hernie, oza même na prostate, ozali na maladie ya sucre, diabète, ozali na maladie nini oyo okoya pa docteur Ahmed okozwa solution te. Je ne pense pas parce que à Salaka na maïle ya nzambe. Voilà, Moussakoli. Et puis docteur Ahmed bandeko botala biso un mona bango bamoni lisusu lelo. Vraiment, bonjour papa et bonjour bandeko nyonso bazolanda biso de partout bozali. Vraiment esali mikolo ebele onga na bino tomonani te. Ezali par rapport ya ba recherche parce que docteur Ahmed alingaki beaucoup plus akoma ko traiter à base ya ba fruits na mélange yango na médecine traditionnelle ndenge na salaka ba plantes na ngai na ba racines ngaki petiko na yekola na yeba ba pouvoir nino ezali na ba mbuma OK na yeba ko améliorer vraiment musala nanga et nde salinga ezunga vraiment moi temps ebele et tant na silisi na moni ke na silisi na bandi ko traiter batu o bazali na mboka na biso et na lingi pe batu nyonso baza partout dans le monde pas bénéficier nango yango moni tina o lelo omoninga lisusu iboso na bino. Voilà, mais quand même le sambo et que sunga bandeko o baza na biso ensemble ba la biso à ce moment. OK, bandeko o bazota la biso place nyonso kolanda biso olanda le sambo na biso parce que place o bana nzambe basangani avant toute chose il faut glorifier na nzambe to landi libondeli. Adonai Père éternel et Dieu, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants
Il est écrit dans Psaume 113, le verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Yahweh to célébrer kombo na yo, to pamboli aux Nzambe, kumama na yo pour un moment haut, et to tiki Yahweh début, il y a émission au namaboko na Nzambe, pe continuité nango. Yahweh papa zala na biso Nzambe, mosika na biso force nyonso eza ya yote. Zala Nzambe po na biso, et que Yahweh bandeko nyonso bazana ba problème auto kotanga nisika au partout dans le monde bazali. Tika ete molimo santu na Nzambe akende ko convaincre bango afin que Nzambe ba ba kozwa solution na nzela ya ba produit o na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup docteur. Et je crois bien Saint Thomas bazamo belé na Congo, oui. Et puis même na diaspora ba congolais belé. Alors tout qui kenena na ba kisi o toujours na liboso na biso, mais to yeba pe docteur Ahmed asunaka biso pis na maladie neti nini o ezali bokono to bela ba pis biso ba congolais. Ok, d'accord. Bandeko balandi docteur Ahmed azo traité présentement plus de 45 maladies. Plus de 45 maladies où le docteur Ahmed a traité. Et maladies où on a traité azospermie, oligospermie, faiblesse sexuelle, impuissance sexuelle, frigidité, stérilité, infection, blénorragie, staphylocoque, sous-dépice, gonogoxie, donc hémorroïdes internes, externes, nous autres traité des problèmes. Il y a myome, kyste, fibrome, kyste ovarienne, nous autres traité des problèmes. Il y a règles douloureuses, règles irrégulières, aux hommes sous règles to règles na yo ezobima ebele, tantôt ezobima ka muki ezokata. Donc docteur Ahmed azo traité yango, nous autres traité des maladies, donc la tension, hypertension artérienne, nous autres traité diabète, kyste, banyo cacao pour na bandeko bazana ba problème banyo cacao ozo concevoir te complications zoya, et nazo traité cancer, donc ozana cancer à l'utérus, cancer ya sein, donc cancer nyonso zanango toza na ba produit ozo soigner tozo traité ba problème ya bandeko bazana ba problème ya varicocèle, ozana problème à varicocèle, ba problème ya hernie discale, hernie lombaire, toza wana na ba produit oza très efficace pour nango. Toza na ba produit ozo traité micropénie, donc ozana problème ya sexe na yo eza mukuse, toza na ba produit ozo développer ngo, toza li na ba kisi ya arthrose, ozana problème arthrose, rhumatisme, ozana problème ya osala ki AVC, ozi paralysé, betio, liboko, likolo, ou paralysé facial, donc toza na ba produit ebele pour na ba épilepsie, ba maladie eza ebele au docteur Ahmed azo traité. Produit oyo bomoni liboso ezaka ka oui, prostate ezala hypertrophie à prostate, infection prostatique ou bien cancer à prostate, parce que prostate eza organe. Bato belé basalaka moi confusion wana ou nazo prostate ezana mwana mobali nyonso azana prostate, parce que esungaka ezana deux rôles jouaka eza wana pona masuba eza wana pe pona spermatozoïde. Maintenant tant que tu as des maladies et comme hypertrophie ou bien infection prostatique ou bien cancer à prostate, des maladies concernant prostate. Tozana bakisi awa liboso na bino, bakisi oto nango esaka quantité ya mukie. Donc bakisi eza ebele soki toye nango e kotonda mesa mususu ene. Et pas docteur Ahmed ezate lokola ba docteur mususu azalaka kisi moko des autres traiter ba maladie nyonso non. Et pas docteur Ahmed kisi na kisi ezana maladie nango. Okay. Et au comment on appelle que non qui problème de prostate na 5 na 4 ou 5 sortes ya bakis. C'est-à-dire pour na komona ke mutu na mutu azana ba sorte ya ba anticorps na ye. Mutu mso akozwa azui première kisi wana amoni ka ebisho na senti moi changement muke. Wana c'est que anticorps na ye et simbi vraiment te na kisi wana. Mutu mso ando ebisho papa na meli kisi na senti moi estomac et déranger nga. D'office il faut changer kisi. Maintenant ce que ça que ozana kisi moko ka yango neteta ba maladie nyonso ozana difficulté au changer mutu wana. Mais lokola docteur Ahmed ayebi ba kisi tellement belé na maladie moko akoko ozana 3 sortes ya kisi nango, akoko ozana 4 sortes ya kisi nango po eza lokola na médecin amundele mutu abeli na aspirine, mutu mso ayebo il faut abika na dolarène ou abiki na aspirine ou abiki na dolarène ou abiki kuna na ibicap, donc ozomona ke ba ndenge moko pe na docteur Ahmed yango moni na eko présenter quelques produits au natie liboso na bino. Mais avant présenter docteur Tonga to ba ezana ba traduit belé ba ko soigner mbasu. Est-ce que
docteur Mosakoli Ahmed mbasu yo po traiter ngo po ils ont bata pote bele ba benga biso nazo ba mutata te mbasu mama na ngana na mbasu est-ce que docteur oui vraiment wana papa na kokiko na ifona za la franc na yebi bakisi ya mbasu eza ebele oyo na ko traiter bato ma na jira vraiment que mbasu na ko traiter ngote pourquoi na ko traiter ngote parce que tangu non na yebaki kisi wana te ba bwakelaki mama na ngai mbasu ya nyoka et ça là que maman mbasu wana moto to kendaka traiter donc 5 jours seulement 6e jour onde maman na nga kufa donc tant na yeko yeba produit nango na sima na meke traiter mutu moko na monika esili tant na sisi traitement mutu wana na lila makasi pe na jiraka na ko traiter ngote na ko traiter ngote mais na cabinet na sana équipe oyo ya sika batu o na bengi na cabinet na ngaba docteur mususu ayebi na musala mais azaki ne na nzela azaki mutu moko ateka na nzela tandaka na nzela motali ke obengi ye oluko sa l'expérience o comprendre que ayebi na bakisi mais difficulté ya kozwa endroit moko to ya kozwa ba document ezo poser de na bendi docteur moko na komba docteur Philippe de na bengi ye pembe nanga et soki kandeti ya mbaso ye oleke to tika ndeko akufa ponga na ko simba ngote docteur Philippe azawana na opesa ye a traiter kawana mais pour nanga moko vraiment mbasu malade nzoko na simba ngote voilà présenter biso bakisi eza awa tozana kisi nini o ezo tote nini et ça la biso bien pour que to bandeko balandi kisi oyo nazo présenter ezali produit oyo na salelaka awika bandeko o bazwa déjà ba traitement et pananga bayebi awika ezali kisi ya spermatozoïde de quoi ça a problème ya oligospermie azospermie akomi na problème éjaculation précoce pona ko botisa spermatozoïde na ekoma ebele ezonga na qualité normale donc to sala kango ya liquide yango yo donc to sali ya liquide boye to zui ya poussière to sali yango eza awa mélange na ba biloko ebele oyo to tie na kati po ekoma ya liquide boye tant ndeko akobanda ko melango azomelango azomona ke spermatozoïde na ye ezobota ezokoma ebele ndeko wana azana facilité ya kopesa mo sizemi parce que tant mobile akomi na problème ya spermatozoïde akomi pe na problème ya kopesa mama se donc o ezali pona spermatozoïde toza awa na acacia oyo ezali acacia hypertension artérienne ndeko bazana problème ya hypertension tension na evanda normalité ayebiso comme na 17 et mati 20 et zongi 18 et keboy donc tension evanda normalité tant tension ezovanda normalité ezosala ke motema na ye ezozwa volume ezovimba pourquoi parce que tension eza normalité articulation makila ezosala normalité donc bakisi eza wana oyo eza ke ndeko ntango azwi traitement ya tension oyo po na baka oyo donc na bakisi oyo docteur Ahmed asali tour oyo eza bakisi moko vraiment ke moto akoki koya na ye aye vraiment aye ata na cabinet to traiter pendant une semaine aye moko aye na ba pareil vraiment tie boisson mona vraiment tension ndenge ezokende eza bandeko baza libanda donc bandeko ndenge lobi batoma bazalaka bandeko tia batembe tant na tindi bakisi babandi ko consommer ngo ba consommer s'il y a pas docteur na ye atie appareil eza na appareil mo batiaka bango ayibise kende lala nango 2 jours après oroya aye batali tension normale ayebisi apesi sur une semaine akeli susu apesi une semaine ayo kozonga zwa appareil atie donc awa sikoyo bandeko mosusu bapesi bango 3 mois ba observer o ba déjà bazongaki bamoni déjà tension comme stable donc ba produit eza wana très efficace pona bandeko pona bato bamata tension bon bato kokitisa toza pe na bakisi oyo eza pona na hypotension toza nango o tosala ke tosali kisi to augmenter to ya sang na ye to bongisi ye donc azongi normal tension na ye ezongi na état normal eza pona ba hypotension yango yo bandeko oyo bazolanda oyo ezali pona hypotension bandeko tension ekitaka bango toza wana oyo kisi oyo ezali aqua oyo ezali kisi oyo tozo traiter lango problème ya carie dentaire bandeko bazana ba problème ya carie dentaire evimbi ye esali keno evimbi bandi ko bimisa munoko solo akomi na problème ya mauvaise haleine de la bouche wana donc toza wana na bakisi oyo eza keno ndeko oyo aza na problème ya carie dentaire donc toza wana yaka même si oyo tobokaki balobi il faut balongolo bamino yaka tokotia bakisi bominyama wana esoigne yo pour que ba problème wana ezala lisusu te tozali awa oyo omoni acacia tension akasi ya tension oyo ya liquide nango omoni
tokosala yango boye à liquide yango ameli yango pendant 7 jours. Pendant 7 jours ezali traitement moko oyo akobanda kosalela yango kaka 1 quart à verre chaque nuit. Asaleli yango papa ntango akosilisa yango aki atalisi tension na ye akomona ke problème attention ozala yango lisusu te. Ozala yango lisusu te. Et toza awa na acacia oyo force ezali mpona bandeko ya basi. Eza mpona bandeko basi. Bandeko oyo bazali na ba problème ya conception. Aza na problème ya conception, azo concevoir te. Ndeko mosusu akoyebi soki no ngai soki nazangisi nzoto na papa après un temps au moins que spermatozoïde bimi nango ko inango c'est masse wana evanda na nzoto te. Eza vanda na nzoto te. Mosusu akoyebi soki no azo concevoir mais après 3 mois avortement ezo salema. Donc toza na ba produit oyo ezali très efficace pour ko soigner ba ka wana. Mutu mosusu ba ovaire na ye et développer kate. Asana ba problème donc ezo se développer ba maki wana ezo fimba te tikala ka mike. Ezo sala ke azo même ovulation na ye akomi komona ngo rarement. Ba moi mosusu ba l'équipe boye amoni yango te. Donc toza wana na ba kisi oyo ezo soigner bandeko ba problème wana. Et tozali awa na acacia force oyo eza mibali. Oyo eza bandeko mibali oyo baza na problème ya impuissance sexuelle. Bato bandeko baza na problème ya impuissance sexuelle. Ba mibali donc ye pona ye vraiment nzoto na ye ya kimobali etikala échantillon ezo servir ka po suba. Mais même si balobi nani aye na ye wana hormone eloko kaka eloko ya harmonité. Donc qui ces wana ezo remonter yango ezo si force en connexion wana ezo si libido na ye e comme osala. Donc ça veut dire tonga moni kaka mama boy azo le kaka boy bana moko énergie wana tango ezo l'activer mbala moko force na ye eye. Tozali awa na acacia oyo ezali pona hypertrophie ya prostate. Pona bandeko bazana ba problème ya prostate eza na débit. Eza na débit ba symptômes eza ke no azo uriner mais masuba nezo kende musika te. Ezo sukele kaka pembeni wana. Azo forcer vraiment azo mona ke ezo sala te toza wana ezali ya hypertrophie ya prostate ezali ya infection prostatique ezali pe cancer ezali ça dépend ya ndenge au niveau oyo ka ekomeli yo. Tozali awa liboso na bino na uku force oyo eza pona bandeko bazana ba problème ya ba faiblesse sexuelle. Il y a différence entre impuissance na faiblesse. Bato ebele basalaka différence. Impuissance ezali tant oyo nzoto ki mobali ezo sala lisusu te. Mais faiblesse ezali tant oyo e mataka nango et sali moi un coup nango ezo koma tina deuxième côté troisième côté. Donc sali ke mama azana satisfait ke ezo sala ke yango moni ke lelo ba divorce ebele ezo salema et mama kende ko bima moi sentinelle mama kende ko bima na moi mutu boye à cause ya ba problème wana. Donc pour force eza wana pona ko zongi sa force ya yo papa et zongi yo normal pour que yo zala sur un problème té. Osa sur un problème te osala vraiment mobali moko ya bo pikili kitong mama ye a sentir. Donc même si mutu ateli ba million libanda akende te po ba ke kuna ezana eloko moko malamu esamaka pour force eza wana po na bandeko. Tozali awa na aqua oyo ezali pomade po na bandeko bazali na ba problème ya hémorroïde externe. Hémorroïde bimaka yo ebimi musombe bima ebima ezongaka te. E bandeko mso mona ke tango ekomi makasi akepe na hôpital basali opération bakati yango. Oh si tunde ko mobali tango bakati yango yeba ke okomi na problème moko ya impuissance. Pourquoi? Parce que biso mibali force eutaka kuna nsima. Donc force eutaka na nsima tango déjà bakati hémorroïde wana ebimaki yo et sali ke okomi na faible. Donc produit za wana ebimaki tozongisa yango. O bandi ko sala seli ya makila tokopesa ba pomade ba sipo sali ekangi makila wana ekangi kola ya rectum wana moye ebima lisusu ezate yo tikali vraiment normal tikali normal. Et oyo ezali kisi oyo pomade oyo ezali pona bandeko oyo ya micropénie ba uto kobusa kobeta kocha caché nango ezali iba bandeko nyonso oyo balanda kanga ba ibi déjà iba masolo nango ndenge ezalaka iba eza wana pona ko longola problème ya micropénie. Donc longoli yango et certes na yo ye normal et sali ke mama akomi ko sepela nango et nyonso et ça problème parce que mabale belé les autres ba problème à cause ya ma micropénie. Donc iba eza wana pona ko soigner baka wana. Tozali awa na ba produit na biso oyo
ezali aqua pona hémorroïde interne. Hémorroïde interne ezo soigner bandeko nyonso bazana ba hémorroïde interne. Hémorroïde na yo ya kati ezwita molai ezo sala ke yo vraiment ogumba makate ogumba mwa mkebo douleur osala mwa bo douleur et surtout bandeko bazali banda bazana ba difficulté parce que douleur wana ya hémorroïde wana soki ye moyen ko sala msala ezala te ozo sentir ba fatigue na nzoto so lali po la muko ozo sentir vraiment que donc douleur donc ozo sentir kilo moko boye lokola ba fini au sac fatigue manque d'appétit ozo suna appétit ko lia te donc qui c'est ça wana ozui yango traitement complet au mona ke normal hémorroïde wana kei yo okomi na état moko ya malamu toza awa na acacia oyo ezali pe pona bato oyo ya tension ya kokita nde tosalelaka bango acacia oyo po ntango azomela yango ezosala ke tension na ye ezomata tension na ye ezokoma normal parce que tension soki ebandi komata ekomi hypertension toko ezokita hypotension ozomona oza kaka na problème oza na risque na baka mutu ntango azovivre na tension ya tension na ye ezaka stable te na nzoto azovivre na liwa na seconde parce que akosala crise moko boye esili akei akosala crise boye bu AVC donc bandeko bazolanda ngai baproduit yango oyo ezali ebele awa tozali awa na aqua ya hémorroïde mosusu yango ya poussière oyo ezalaka toujours accompagné baproduit na biso ezalaka toujours accompagné ya liquide na ya poussière yango ya poussière bandeko mela na ti et ya liquide ozomela ndenge oyo bakomentionne soit un quart à verre soit demi verre okomela yango soit na jus soit na Fanta soit na nini na vin sans alcool omeli yango na nettement bière na biso ba bière oyo ezana ba alcool mingi te akokomela yango pour activer pe force na parce que hémorroïde nde ebebisaka pe makambo ya force kuna toza awa acacia oyo oyo tolobaki ya hypertrophie ya poussière nango donc bakisi ezali ebele oyo ndeko nyonso oza na ka wana ezali bapomade oyo ezali mpona na bato bandeko oyo nauti koexplike mpona hémorroïde externe donc bandeko partout oyo bazolanda biso boza partout oza na ka pose yango epa Dr Ahmed. Dr Ahmed aza mosala nzambe ndenge toutaki koloba awa papa utaki koloba je suis un prophète naza wana mpona koescroquer bato mbongo te naza wana mpona ko réparer ba nzoto oyo eza déjà na ba problème parce que ntango nzambe akeli mutu soki otali na Genèse bible elobi ete ntango oyo nzambe amonaki nyonso oyo akelaki ezalaki malamu c'est alors que ase reposaki maintenant nzambe ase reposaki ntango amonaki nyonso oyo akelaki eza malamu na création ezalaki mpe na mutu bakelaki c'est que mutu mpe azalaki malamu ntango oyo maladi ekoti nzoto na yo ezofonctionne lisusu bien te ezali na bato oyo nzambe atie mayele kati na bango na nzela ya kasa na nzela ya mbuma po ke yo ozwa solution ya baproblème na yo mais okomona beaucoup plus bandeko na biso même baoyo baza libanda baevitaka plus médecine traditionnelle bazose base plus na médecine moderne or Dr Ahmed bozomona liboso na bino eza kaka te ndenge ezalaka ke batradi mosusu atanga na ye te tellement yokolaki ka bokoko nde osa non Dr Ahmed aza mutu oyo atangeli nzoto ya mutu et ntango natangi na silisi naye koremarke ke na médecine moderne na médecine oyo toloba médecine ya mondele tosala na bainsuffisance cela veut dire baproduit ndeti ya batension boye ozwango ka vie mobimba baproduit ya diabète ozwango vie mobimba baproduit ya cancer ozwango vie mobimba te okufa mais or ntango ozokonsome yango ezokende koparalyse baorgane mosusu ezokende kodétruire baorgane mosusu baproduit wana eza trop chimique na kati ndeti oyo boye omoni bakisi eza boye baniki yango makasi eza wana mwa bambuma mike eza wana baniki naturellement bapesi yo kaka monde ndenge okobanda kosalela yango eza na produit chimique moko te na kati est-ce que eza pe na ba dose nango oui eza na ba dose bien calculé eza na ba dose bien calculé oui eza na ba dose bien calculé soko otali oyo bapesi dose nango ezali un quart ya verre chaque soir chaque soir cela veut dire même un quart wana ko melango na tongo te il faut melango na soir ozomona eza na ba dose bien calculé eza wana ba un quart eza wana ba demi verre eza wana eza ba dose nango ya ba dose nango donc tant tozopesa
et passer un on a bêta cassette tango oyo yo zolandanga na télé moto aza docteur ezangai benganga na téléphone poser kana yo opposé kana yo na yebi ba produit nini o na kusala ezana bato mususu papa obengo allo docteur Ahmed nazana posa uku force nazana posa wika nazana posa bo non yo posenga kana yo maladie nini ozobela et par là le docteur Ahmed oyeba na maladie on de kosomela na sélection ya ba produit non sala ba produit bo donc na lobi que traitement ngeza il y a 21 jours cela veut dire to ko lexa 21 jours te traitement tango zi sali lango 21 jours et s'il aucun contrôle kende contrôle partout kende sala contrôle yakana résultat docteur Ahmed azawana nazanzambe te mais na yebi kisi musala nanga ndenge na salaka eza accompagné na nzambe donc yeba kisi na yo 21 jours mutazu 21 jours mutazu traitement na ye donc nyonso ezongi normal OK osali si examen quelque part basali contrôle na nzoto na yo et soki to moni ke o maladie boye diminuer silité docteur Ahmed ozala pas peso kisi pour que aux mais au docteur Ahmed adingaka izaka récite na musala na ye parce que na yebi kenga na zana nzambe na osala nzambe na osala magité na osala nzambe il faut nzambe parce que docteur Ahmed azawana pona ko soigner banzoto guérison utaka epa nzambe nulle part muto yebi soke oh non yenda bikisa batu non papa ba kiso nazo présenter ezawana pona ko soigner nzoto na yo et soki nzamba lobi ke obika te et son nzamba lobi obika okomela kiso kaka bamsu basisa yango mulango mais yo melika katikati obiki parce que nzambe nda lingi obika. Est-ce qu'il y a des témoignages? Papa, ba témoignage ya docteur Ahmed eza tellement ébélé. Na lobakango nazo pesa mbote na papa Vital pesa zali na niveau ya France na pesa mbote nanga na Omar pesa zali na France. Papa ba ngai docteur Ahmed tant nazo bala ba veste o nga na lata na mariage nanga eza ba passer nanga bato basombelanga. Eza ba passer nanga bato basombelanga. Sal on a loi eza na patient ba patient nanga mi balende ba louelanga salwa. Oui. Bango bato louelanga salwana. Pour nini osali musala malamu et musala malamu wana eboteli omboma. Yango docteur Ahmed alingaka beaucoup plus ko créer ba pont. Soki na ye place wana, il faut na créer pont. Deti lelo boye. Desali batin belé. Ngai na papa Yves pan to mona na ate. Mais le quoi na créer pont et pas papa Yves. Tant na bengi na butu na bise papa Yves na ozala wana. Aza banzane mususu ifaka kende. Aza makamne mususu. Mazelinga coup na pesa ke 11h. Metala na komi retard. Mazelinga pona ni ayebi ke non. Wana aza mutu na ngai. Donc na leka wana na soigner relation na yebi ke nzela wana nzela nyonso na oleka. Il faut na soigner pour lobi na oleka lisusu. Bandeko nyonso bako se présenter pa nanga. Donc tant na oyambi mutu moko na mona kana sima na ye batebele babombani. Voilà. Ba c'est la ke non yo kende nan. Yo kende nan to o meka nan total nan soki yo vraiment biki après. Donc tant mutu na biki, tant que témoigner. Yo ba que témoignage na et convaincre 10 personnes, 20 personnes. OK. Pendant na osala émission boye, ba monsieur ba cause la convaincu, ba monsieur ba cause la convaincu. Bon ni ba otala ba docteur tradi ba lubana ba okabongo ba sala kabongo. Mais soki mutu ye moko ki a témoigner na so ba kisa docteur wana na biki. Et ko convaincre batone so batona ba oya suna duti te ndenge ya za ki na duti. Ba oya na kondima nyonso ke non ndenge ninga na bango bika ki ndenge ndenge ba. Yango vraiment o ezalaka musala ya docteur Ahmed alingaka yango wana. Naza wana pona ko porter solution pour lobby solution wana efungolelanga ba voix o ekopesa nga pe solution. Voilà, numéro de docteur Ahmed Dezawana c'est affiché na écran la biso boko benga n'importe quel moment boko zoyer boko solo là parce que il y a une rapide quand azo soigner ayoka pe que lobby de ko remède de ko solution et ça va bien parce que les motions nzambe accompagner ngo plus na le sambo quand azo pesa o kisina le sambo même aux musika ou aux kisino kimia siko au sala kandenge ni na bandeko baza peut-être na diaspora baza libanda ya Congo na biso baza pena ba Lubumbashi baza ba Congo bana bandundu même côté na biso kuna na mai ndombe na biso sala kandenge ni pona ko dispatcher tana yo ya ko distribuer ba biloko poste et parce que exemple ba biloko mususu sengaka il faut otinda na ba agence oyo batebeli ba kima ba frère et là vraiment l'icône. OK, ba produit nangai eza na barrière te ezokende partout oyo batu bazali bakisi nangai komaka. Cela veut dire ndeko abengi na plus 243 89 97 78 138
plus 243 89 97 78 138. Lorsque abengi nga na téléphone a posé kanaye to sali consultation na téléphone na posé pe baka na bandiko tout na ye yo kaka boyo pour na découvrir maladie na ye et na koyeba tanini pendant année maladie wana ezoye ti lelo ayebisi nga bane o esala. Donc après docteur Ahmed osele bakisi na nga nazotinda ngo partout oyo zali tant yo sali commande na yo otinda ba identité no complet toke tochango na agence oyo ezalaka facilité ya okoma na mboka oyo zali. OK. Tochango na ba identité na yo tango ekokoma babengi yo soit ndeti poste akenda katiki atikeli yo soka kuti yote atikeli yo message en boîte aux lettres tango koleka OK kozwango et bandeko bazali na ba Angleterre. Donc wana to sel la ka DHL eza wana pour bandeko bazana la France wana ba agence ya France eza tellement belé awa oyo partout bazali na ba Soudan. Donc ba ki sezo ki ne partout na Lubumbashi ba agence eza belé na Bandundu ya ba partout bandeko o bazobenga bazoso ba remède na bango ba remède eso koma et tango ko koma docteur Ahmed a copé ses explications ya kisi moko ndengo ko salela ngo na befe nango pona nini tant on ndeko bandi komela ayebi ke docteur ayebi sakinga effet kozala boy tant amoni effet o eza contraire na effet wana directement ça nini abengi docteur Ahmed docteur Ahmed na moni effet boy docteur Ahmed non oza allergique na kisi wana kata na sali mususu na tindi yango na remplacer na place wana ozomona mais ndeko oyo ayebi na musalo te opesa ka mutu tango ayebi se na sentir effet boy ayebi se ni continuer wana saka kisi mais ayebi te ka kisi wana ekoko sade ya lokwa mutu azana tension yo ziba tangawisi tuti bupe mela tangawisi obomi mutu ozomona il faut que yeba kisi nini na nini yokanaka te mais mutu akozala en même temps obi la tension en même temps azana problème ya hémorroïde mais oyebi ke kisi oyo na tension eyokanaka te donc na opesa il faut na traiter na tension tension ezongi stable après na pesi kisi wana pour na réussir le traitement. Donc ba kisi ezokende partout oyo zali benga kaka docteur Ahmed poser kana yo et ça la commande na yo omona ba kisi kokomela yo okozwa traitement na ngai ndenge papa Ivalobi elandaka toujours na prière parce que tozofi na monde moko na monde il faut te ba ke tozana monde physique tozana monde spirituel. La maladie mususu ekozala lié na spiritualité bat moko boy bazolinga nde yo vivre bongo olinga ndo vivre bongo et docteur Ahmed tango apesi yo remède cela veut dire ozwi kisi il faut se chasser esprit oyo accompagnaka maladie wana na nzoto na yo tokobondela tokozwa vraiment temps kobondela ligne ngana yo à chaque jour pour docteur Ahmed na musala nzambe nazo avertir déjà bandeko docteur Ahmed ndenga zawa na musala na onde azoka mbongo mais na o itali makambo nzambe papa benganga na air nyonso 2h katanga pongi na obondela ngana kuna na sala ka ndenge obibelobi vous avez reçu gratuitement et topé ça peut gratuit et docteur Ahmed azalo kola ba prophète musute bazalaka o tinda $400 na kende wana kuna ngana simba kangote. Donc na komo o bandi traitement na bandi prière na yo prière ti tango aussi ça traitement na yo OK au sali contrôle na yo ngana yo to tikali kaka batu ya ko soko polingi ke non to silisi kisi continuer te ya prière na ko continuer en prière voilà parce que prière eza pour na vie mobimba. Merci beaucoup docteur Tokomi Suka liloba na bandeko surtout botala biso un mot surtout plus na ba patient na yo et surtout na ba ope ba monyo lelo le bego za nini tiki le micro au des annonces émission et puis na Suka le sambo on a bandeko be bazala makambo songolo pakala ba o bazali pe na maladie moko déjà minga nga balobi eza incurable bandeko abika lisite akufa miso ba PC écoute date déjà que dans quelques jours en tout cas au tika biso pour mundela ko ça répéter hein oui Louis Konzambe a réagi pour bandeko bazana bakawana et beli bazana problème mikanda bazana problème belé ilo bana bandeko ni surtout botala biso. OK bandeko na lobby eloko ona bokoloba babokola ka maladie te eloko wana na lobaka ngomba la mingi babokola ka maladie te okomona ndeko mususu yeso ba pesi salaire na ye alongolaka quelque chose eza po na bakisi oya melaka bakisi oya melaka il faut asombango donc omoni tango so bokola maladie yeba ke maladie wana esolia petit à petit lobby ekoboma yo tango yango yo tant ya guérison yango avec docteur Ahmed benga docteur Ahmed ozo bakisi na on a posé ka bandeko question veux-tu être guéri likambo ya guérison eza likambo choix mutu alinga bika aoluka docteur Ahmed pozo ba remède abika
moto pa linga bikate akokende pas docteur moko oyo alobaki kaka boye et surtout na obeta CT c'est 100% ya médecine traditionnelle toza na 80% ya bato baosalela kibondoki 20% seulement oyo baosalela nzambe na kisi oyo na bakasa badini donc oluka te okende oza na problème ya mabota okende koluka docteur moko oyo asalela ni nzambe asalelaka baforce moko yebake ntongo opesa bakisi wana ekozala accompagner baforce wana mpo opesa mwana e mwana nini oyo ozwa nga nayebi na kosoigne yo okomi bien nzambe wana tobeleli nzambe wana na ndenge bapriere nzambe wana apesi yo mwana parce que bible lobi na mokanda ya Exode chapitre 23 le verset 26 ke na royaume ya nzambe mwasi akozopazema ozala te mwasi ozala stérile pa ozala te problème ya stérilité nzambe ayeba yango te nzambe ayeba yango te eza maladi nde ekoti il faut tosoigner maladi wana nzambe apesi mwana parce que mwana asali pamboli donc koluka te okende koluka de gauche à droite okende koluka bato et même le problème ndenge papa il faut vous soulever problème ya mikanda koluka te ona luka docteur mo tradi bango bazana ba mystique mo basalaka pour non ozana problème wana benga docteur Ahmed na to kozwa temps ko bondela to bondeli prière vraiment ya prière au monde ki nzamba opesa solution face à problème na yo donc baki seza wana pona ba maladie nyonso oyo zanango benga seulement poser kana yo et docteur Ahmed akoyeba kopesa yo ki sa ko comme c'est le qui espèce ozali. Donc, le numéro de téléphone d'Angaï est allé plus de 143 89 97 78 138. Plus de 143 89 97 78 138. Au tiki même message dans la WhatsApp, Dr Ahmed Akolandango, a coupé son explication, à côté l'Isayo, maladie wane ya kandenge nini, cause nango, oye, cause wane ozoyo, symptôme wane ozoyoka, et zali parce que vous en avez maladie wana. Au monde que tant qu'on soit traitement na yo, problème nyonso wane aussi là. Yo pour kokoma kimia parce que Zamba Lobi je souhaite que tu sois à bonne santé. Zamba Lobi azo souhaiter que tu sois à bonne santé mais siko pourquoi santé no ezaka le lobeli lobi ozaki na hôpital le lobi kuna après 2 jours yo salaka kimia une semaine après une semaine ozongi sur l'hôpital donc ba kisi zawana o za ba kisi moko naturel aux yeux yango et traiter yo soigner yo ozongi kimia o continuer vie na yo vie wana ya maladie wana ya ba maladie obosani yango ozongi normal donc docteur Medazawana pour la bande nyonso azawana pona ba pauvre azawana pona ba riche azawana pona mutu nyonso et docteur Ahmed ayambaka mutu nyonso na qualité moko ezate parce que oza ministre tango bengi fo ba yambono ba kisi ya docteur Ahmed ezate ke no ba bazana ba prix bazana ba prix non ba prix nyonso ezandenge moko bandeko bazali banda eloko evariaka eza fret na bango mais prix ya kisi ezaka moko ndeko akisha sa zozo na prix wana yo pozo na prix wana ezate ono po biso toza na diaspora toza ba diaspora yango nde azosala batie biso prix bo non prix ezandenge moko et frat nde evariaka pona bandeko ça dépend ya point oyo zali ndenge bataksaka biso awa donc bandeko bakolanda ngai benga mama yo muto landaki odi ke papa azana ba problème ya ba impuissance ba faiblesse wana ole ko sala divorce te parce que nzamba boyi makama divorce alobi oyo asangisi mutu akabola te oluka te ke no maladi wana eyo akabola parce que tango putana na papa azaka na maladi wana te azaka na force na ye benga luksali la papa commande et papa po kutani ke no mama azaka na problème ya conception yo ebi déjà ke yo botaka no libanda obota na yo mais mama ndako oyo bala abotaka te problème nini o règle na ye et sotaka chanda ba date azaba problème ba kyste ovarien azana ba problème boy ta ekoki papa benga salila mama commande oh azana problème ya diabète si kana ye zongo mati akomaka na problème ya faiblesse oh azana problème ya prostate problème ya infection prostatique et ça la boy donc docteur Ahmed Azawana pour bandeko nyonso partout bozolanda ngai nalingi beaucoup plus bandeko nyonso bakolanda ngai ko exiter te benga poser kana yo to sololi osali commande na omona ke problème wana ekosila o retour na ndenge bandeko musu bazotuna banda kala wana docteur Ahmed ozalaka soko yaka kala na dépenser ba mbongo ebele boite nalingi mo liloba wana yo pe olobango ezoloba mate pour que docteur Ahmed azolokumu non ngana lingaka beaucoup plus nzambe ndazolokumu parce que ndabikisaka Nzambe ndabikisaka yo okoleke pas docteur Ahmed akosoigner nzamba bikisi et oke ko témoigner moné na nzambe kokende ko témoigner moné na docteur Ahmed était parce que nzambe mutu lokola yo loba kokufa témoigner moné na nzambe pour que nzambe wana pesi guérison wana et ba ko continuer donc docteur Ahmed apesi bino mbote mingi merci na bandeko nyonso bakolanda surtout ba o bakobenga et surtout ba o bakozwa traitement et surtout ba o docteur Ahmed akolanda bango na prière na casquette na mususu ya prophète donc le komi na suka
na suka ya émission na biso numéro nanga pona répéter les sous ezali plus 243 89 97 78 138 wana ezali numéro nanga obengi Dr Ahmed ako yeba kopesa yo oyo ezali solution face ya problème wana parce que nzambe apesinga mandat ya ko soigner bato soko ngoyeba source ya médecine traditionnelle okei na Ézéchiel 47 le verset 12 okei na Apocalypse chapitre 22 le verset 2 okotanga okomona ke médecine traditionnelle kasa nzamba sala ngo po ebikisa bato oh ezabonga ezabo non ezabonga ngate c'est biblique et roi Ézéchiel tonga bande kobela nzambe a révélé ki mosali na ye azwa makasa pour que asala ngo remède pour que ndeko wana abika ki totanga ka bible to ebiango et yope oyo kozwa traitement nga na za mosala nzambe nga za surtout na beta ka sete pa ba sala nzambe na yebi biso ba sala nzambe loko to souffra nango to souffra plus na ba problème ba faiblesse sexuelle et puissance sexuelle to souffra plus na ba problème ba tension ba problème ya ba estomac ba problème ya nini ya ba hémorroïde mu Congo yaka ozwa traitement na yo parce que na lit conjugale mosala nzambe azala raté soki osali aventure otie ki prophète na yo otie ki apôtre na yo otali onction ozalaka nango yeba na lit conjugale ezala problème bonction te ekozala problème ke non yo osatisfaire mwasi oyo yo bala parce que bible elobi na biso ke non tango yo bali nzoto ya yo mobali ezo appartenir na mwasi ya mwasi ezo appartenir na yo tango oyo nyonso eza nango posa akozwa ngo parce que eza nzoto na ye tango yo bande otiele bakale okima ngo na gêne papa nzamba olobani kozo gêner ya yebi gêne wana te zonga nde na mbetu yeba ko satisfaire mama po lobi abima libanda te oyo kokutana ba AVC donc wana eza conseil mke ona ko pesa bandeko basala nzambe na bandeko msusu o bazolanda nga nzamba lola bondela nazo sisa émission na prière deko o nyoso partout zali olanda losambo oyo nzamba lola salelo bolam. Seigneur notre Dieu, Papa Topeshio, merci Nzambe, yo obanda ki na biso, okomi na biso na suka, tika ite lokumo pe kembo, ezonga na mboka na yo. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, le vivificateur, banda ko pesa bo moi, na ba santé o déjà ekufaki, pesa bo moi na ba organe déjà ekufaki, pesa bo moi na anticorps o déjà elembaki, banda ko pesa bo moi. Adonai Père éternel et Dieu, cher Saint-Esprit, tu es le réalisateur banda ko réaliser makambo malamu on nzamba bongisa pona libota na ye nzamba lobi ete azo souhaiter que bana na baza la bonne santé mais la maladie ezo zo nzoto na lingi Saint-Esprit oza réalisateur ya makambo ya maloba nzambe banda ko réaliser ngo na banzoto na bango tala bana na baza na problème ba conception Adonai nzamba lobi ete moso ko so paze makozala te moso ko zala pe stérile akozala te banda ko sala ete oye ba ko réaliser o nzamba loba pona ba couple aloba ete bazala fécond ba se multiplier na bondeli na kombo na Yesu Masiya ndeko nyonso azana maladie oye ba docteur déjà ba déclarer que esili pona ye na bondeli nzamba lola banda ko intervenir na ka au Seigneur place au foi ezate nzambe yo ba ko agir na souveraineté na yo banda ko agir na bandeko o nzambe déjà batieli bango mundelo balobi ke cancer wana déjà lié avant dakaka ti azela liwa na bondeli nzambe guérison miracle et s'opérer na kombo na Yesu Masiya na bondeli yo Adonai éternel na mona mutu oyo atangi makila pendant 12 ans ya avant 13e année ekoka oleka na nzela na epo abika na lingi ete nzambe na nzela ya bandeko nyonso bazo bela ya papa leka ya papa na nzela bango bazwa guérison na bondeli Seigneur pour na bandeko nyonso bazana ba problème ya ba document bazana ba problème ba complication ezo luka bango bakende ko fréquenter ba docteur oyo basala ka ba molili na bondeli au nom de Jésus nzambe pesa bango solution afin que ba témoigner kombo na yo kimia nzambe eleka na banda kuna bango eleka partout place bazali Seigneur ba mona loboko na nzambe babika bonzambe na yo ba témoigner moneno car tu as dit dans ta parole dans Psaume 50 le verset 15 invoque-moi au jour de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras nzambe na invoquer nzambe pour na ba état o bandeko bazoleka état de détresse nzambe mimonisa délivrer bango pe batatu la monene na yo na bondeli na kombo na Yesu Masiya amen nzamba lola apambola bino de partout place bozwami nzamba lola a visiter bino et tokutani mbala ya sima